Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Moi, Chimène, je vais très bien. Eh, ma tête rouge, t'as là ma tête rouge. Bodoka, ma tête rouge. Eh, non, écoute, na lobby, t'es. Bobandi d'ago, tcha, ma tête rouge. Et bon, t'en en loba. Et bon, t'en en tcha, ma voice, boyoka. Ah. Franchement, n'entends pas de commentaire pour le moment. Franchement, n'entends pas de commentaire pour Nazala déconcentrer. Hein? Bon, ça téléphone. Autobanda. Voilà. Bonsoir. Namonike boza na bino nyonso. Tozaka na moi temps sous 20 minutes à 35 minutes ya lisolo po nga jamais na kosalela bola makwanza video ya 1 heure ndeti ya zolenga temps na seleli ya 39 secondes ya zolinga batan ebele pe ya kobeta ba n'importe quoi. Tobandi nanu tobanda na malembe après tokotelema tobanda malembe nalinga na banda boy pour expliquer bino pour vous comprendre bien. Bomona depuis janvier nga Chimène penza internet nazalaki kutute pour na banda formation ya aide-soignante, c'est là. Na banda formation aide-soignante carte nanga ya Greta yangoyo. Oui, la kisake na sala formation na banda formation boyebi kaka biso ba parents na bana eza moins compliqué ba kokota sur internet wana na limo na ngamo mke mobile nanga pa kufelaki esalaki vraiment que na même temps kokota eza akité wana na ngamo calme na se concentrer ki penza na makam nanga na vie nanga. Pour nga Chimène na mama lopango propriétaire yanda kwa 300 000 euros. To banda siko histoire na biso. Ah. Na vandi nanga silence. Na mona kaka na otanga kombo ya mutu nanga te abenganga. Oh ya zo chauffer na internet. Na bi chauffer su nini kuna. Oh Manuela na mama kwanza ba potana. Ah. Ngape bon. Rando tango yote muto osala ngo osanye osombi ba popcorn osui jus ovaye na mbetu otie grand écran olandati ngape na koma osekananga kani bo excusez nga ba olukanga bon on rappeler na limoki na ngamo mke namaka barando tolanda kaka tolia pe ba popcorn namona kaka le 21 oyo ya mois oyo na obetela bino masola mois oyo groupe moko bona ba 23h30 ba créer groupe moko Chantal Bola na mutongo kut na yebi na ngai ete soki kombo nezalaki matala un truc comme ça bakotanga na groupe balancer appel na mon appel na bino oyamba te na tikango sona après Kati il était 23h30 hein, le 21 na bengi otete là na bi otete là yebisa batu nona na posa osola na bango te bandi ndeni bakotanga na ba groupe otete la yebisa nga ok na obenga bango nga si bon oyebisa nga lobby na kelala na ke nanga olala le 22 otete la rappelenga vers 14h. Oh Chantal na Trésor ba benginga balobi ke yom tozo pesa ba information na bango po na oyebisa bino pena masolo Manuela zobeta eza solo mais masolo ango
eza masolo oyo tango tozalaki na groupe Chantal faut tika diambe diambe eza bien te linga kote faut tika diamba et faire et perdre sa kao mémoire faut tika diamba masolo oyo Chantal ye moko akoma ko se confier na Manuela nanga to banda solo lango na groupe toke na Chantal histoire à moi na yo ke mwana na yo abe akwea maladi ndeke obosana mukotozaka na groupe obetelango Manuela nga témoin yo moko bimisanga témoin pa Manuela Chantal oza maman irresponsable, je suis désolée. Yo nanda garder le au mwana ti. Chantal yo nazo garder le au mwana. Est-ce que son matata une fois nanda kunanga ton na banda vanda na ris? Est-ce que son matata mba moko otala ba condition nini bana no babanda olala shenga? Jamais otikala kosala ngo ezaki ka mère na yo otikelo ba petit mère na ezana se kitisa ba petit oza maman irresponsable. Ponga chimene natika bana nga pa mutu na yeba même pas étage même pas porte oh bana nga ba koti mais c'est que j'ai un problème dans mon cerveau comme toi t'as un problème dans ton cerveau Chantal faut aller te faire soigner vous appelez maman irresponsable munene nga chimendoki nga soi-disant mutu na pesa mwana no maladie que soi-disant mwana na yo Trevis akwe abandako kwa maladi ndeke pana ngame Chantal andoki Chantal andoki bandeko avant na expliquer bino histoire oyo na alinga siko na ochela bino voice moko boyo kande bazo expliquer na ebite soka za leki ou yaya ya papa na Chantal azo expliquer bino Chantal akufela bana famille na ye propre Chantal akufela bana na Congo alia bana na ye pardon alia bana na ye azotanga na kombo ya muto basangisa kindoki bozela na chela bino ponga linga koloba na ba prof Chantal oya kobeta chimene balala ki na Château Rouge Chantal na tina la Château Rouge na anda kute nga chimene pena nde na linga mbongo nde na linga lokumu bagola la na batina la Château Rouge bozela na to ka kindoki ya Chantal pardon vous en avez tiré bien qui nous a chanté. Tobandela. Là maintenant au volume. Chantal a 40 ans, boyoka. Et s'il était bon.
Merci. Boyo qui est? Sonia lobi ba kolala mama ba olala mwana Chantal bokabola mibali na mwana oyo leki ya papa na Chantal toute façon ba voice ngo Manuela za nango panzela bino ango Chantal nga chimene na niveau ya kobima na master trésor na master voyou na yo wana délinquant na yo wana etula na yo hein trésor Chantal ezamba suka pesa nga respect na mama na bota yo Tona boti yo pe na boko liyo ezamba suka yo ke comparer trésor na urbain trésor urbain sombinda kwa 300 000 euros trésor avandisa ko na studio na bana trésor alinga bana no imbécile yo trésor alinga bano wa tikala bolumbu devant mwana yo soka silike adoki diambe matie tina basuki kuna atikala bolumbu devant mwana o se permettre manquer mbali na respect bembeno Chantal ezamba suka na yo finga ban sanité te na ndeti yo te oyo sala video ko finga makamba lokuta Chantal bimiselanga mibali yango na bimana bango bapasa trésor prouvenga penza oh Chantal bandeko na yebisa bino lelo bo yebite garçon moko mbone Ismaël wana master ya trésor ex ya Chantal meilleur ami ya trésor eza ex ya Chantal Ismaël wana bachaka epo abi akende ko draguer Josiane alala na Josiane azwa mutakala Josiane po yela bango siko Ismaël angwa sala erreur abenga na Emanuela oh Chantal Waliboma, Chantal, Waliboma, trésor à l'autre côté. Un voyou. Seul master Wazanaye, on a mon normal. C'est Robin Gele. Robin Gele, ça, master. Ya papa bananga. Ok, lobake papa bananga, alingaka, banane bakende place avant d'ate, bande bozela, nga alingako sola, na ba épreuve. Bozela. Chantal, wana ndoki. Balesa ndoki. Tu olia bana na yo moko Chantal olia bana na yo moko bozela ngalingaka vraiment uzoba trop te bozela Oui, allô Camille, c'est maman, ça va? Allô? Oui, allô? Allô? Oh, oui, tu m'entends pas? Oui, je t'entends, mais je te mets sur le baffle. Non, tu as un baffle, pour y avoir un baffle. Ok. Parle un peu là, tu m'entends? Oh, attends. Bon, bande kobose la natie la binoka volume makasi. Vous allez entendre ma fille. Ça va Camille? Allô Camille? Oui. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Parle un peu fort pour que les gens puissent t'entendre parce que là, sur le bas, ça marche pas. Ouais, là tu m'entends? Oui, moi je t'entends très bien. J'allais savoir Camille, la dernière fois que tu as vu ton père, ça date de quand? C'était sans dire de bêtises, c'était il y a 3 semaines je crois. Ouais, c'était il y a 3 semaines. Ah d'accord, il y a Chantal qui est en train de raconter des conneries sur internet qu'apparemment ton père il aime pas que vous allez chez lui. Avec lui, j'ai même vu sa nouvelle copine, je vois pas pourquoi il dirait ça. Enfin, pourquoi il irait lui dire ça en plus à elle. Quoi. Non mais il parle pas avec elle, il la connaît même pas. Ouais bah vraiment c'est vraiment du mensonge. Voilà.
Il y a 3 semaines, on était à Corbeil ensemble chez mamie. Ça allait bien. Très bien. Moi, ça me va. Bon, ma chérie, si tu as quelque chose à dire, tu dis. Comme ça, je vais raccrocher, je vais continuer ce que je suis en train de faire. Bah, moi, ce que je vais dire, c'est que calcule-la pas déjà. Elle mérite grave pas que tu la calcules. Que là, moi, j'ai partagé sur mon mur, sur mon Snap et sur mon Instagram qu'en gros, c'était faux et tout. Et il y a plein de gens qui lui souhaitent beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup. Ils sont trop énervés qu'elle ait joué avec ça. Et à 40 ans, elle habite dans un 15 mètres carrés, alors que moi, à 19 ans, j'habite dans un 35 mètres carrés MDR, quoi. Très Je sais bien. pas construite à quelque chose. Non, mais c'est bon, Camille. J'ai pas envie que tu parles plus. Ça me va. Bisous. Ok, bisous. Qui Chantal? Bah, non, baza bien à papa bango. Baza na problème te. Bah, invention na onyo so ano linga inventé. Nanga e denda. Et on dit c'est babeti. Pou! Et penya. Et dendi. Et là, ezate Chantal. Babuzo banyo so inventé on est kotate. Et denda. Atolo. Oh, chimène qui a là, na laissé on a beaucoup là, on a balé là au trésor. Eh, Chantal, on a bambon on a salle, on a bambon on a masanga, on a champagne lisusu, on a brésilien on a lata bugola libala, on a sous na brésilien on a chaki, na photo, na saki, Jimmy Chou na saki, tala. Na kutu na defi sayo, bo mone na ba photo nango buchwa mukie o, adondwa nango. Chantal odefate bozela sikoyo na chela bino voice ya muyibi moi si mama muyibi mama irresponsable Chantal bano bazapi yo pindo ko sola nanga chimen makamba bana Chantal nga mère de 6 enfants kamina zolienda kuna vivana bana nga 5 awa bana nga 5 Chantal naza mère irresponsable moi na mère responsable moi na nga liboso na 23 ans ana fac bac plus 3 yo Ornella Bukabi qui n'a 15 ans. Mon alinga a classe T. Oko comparé nanan. Kami, Bak, Moussala, Ndaku. Responsable. Kami azande mon ayo. Moni Kami n'a 19 ans. À niveau mon ayo. Avant nananda quoi 35 mètres carrés studio nae. Et ça 35 mètres carrés. Ya yo koute ça sous mouki écoute. Lekio na parlé. Lekio na parlé. Lekio na vie. Oh, Chantal Boniko kambanga na ezamba suka oya ka koloba ba bêtise tango oya loba kombo na nga yaka na vérité ndenga na oya na ba vérité na vie na yo pe yaka na ba vérité na makam na nga mpesi na bokola Chantal na leso na mo kwa libala na bino a démissionna trésor le seul et loco au trésor a somba kwa libala na bango costume ferme la porte ma chérie. Costume à lata, na sapato à lata, na veste africaine tongisa. À partir de wana piaka et kota trésor. Et Chantal, tango loba, que na bimana mba master mobile no mobile wana master malongate. Azakutu na master taka na batumi bale. Eza mba suka loba na mokili nde mobile nga linga kinga na boya kinanga na yebisaki yangwa yidanga. Loba nde bogo. Oloya kako kosa makambu okoma mutema mabe nanga pona yebisa ko ke mobali no linganga yango koma mutama bokoma oke lianga se Chantal na timba koleka yo ndo azoba omote weka ufinga mutu lo kwa voiture mutu lo kwa bisi mutu lo kwa bocha ben insulte me zanga sans impact oya sa rando nanga na bilamba muyibi moi liboma Chantal bozela na chela bino sous voice mususu boyoka muyibi ta mwasi ake yiba na galerie Lafayette bakangi abenga ngana tindele mukanda nanga bembe nao okufa na bana yo ndengo sweta kiliwana ngana bana nga yo pe bilope bokufa na mobali no clochard shege trésor yo soko bando Chantal yo soko bando yibe la trésor bilambate mais trésor c'est un sale garçon na parina na ozwae nani akozwa mobali na yo nani akozwa trésor shege na yo wana moi maître Nzube mangrokoto na yo penza nongo betela biso ye otika e mutakalo tambolisa e faire épée irresponsable comment ko tika mama irresponsable abokolela yo mwana
hein, aux as. Mona kitoko bongo Ferré. Ah non, Ferré. Bino ba artiste mboka na biso boyoksa biso soni. Ferré, Chantal akipakabana na ete mwana na ye moko bébé alia shit. L'état botola. Mwana liboso l'état botola. Yami bale l'état botola. Oyo. Travis, Chantal, on se rappelle tant na yaka éducatrice ya mwana no yaka ngana yana ndaku no pona bima mwasi ya trésor. Pour sala dossier que yo trésor azaka master na azalaka cousin ya papa abana na yo. Mais ba master trésor ka ba papa abana na oti. Ba ex na yo. Oh, comment ba nous sommes solo ya lo ba vérité Chantal. Ngata ngoya beta kombo na ngaya na ba vérité. Pourtant ngana beta yo. Na yaka na ba vérité. Imbécile sale fille pola. Fa na foutre l'autre dentiste ba ke blanchir yo mino avant li bal na sala ngote imbécile sale fille. Chantal yo ko tele mo lo bananga. Hein? Chantal yo o ko tele mo lo bananga. Sapatu bia malonga o yo Chantal ozana ngona vie. Hein? Yo zote na sapota malonga, ate lamba malonga. Pose la nano, pose. Bembe na okufa salfi. Oh yapi, oh yo sala mangungu. Bande ko, sebo moni mutu ayaka ka mutu liboso po loba. Lokuta eyaka na ascenseur vérité in escalier pe komi moto lokuta. Chantal azana lokuta moko. Po sebo ebiete. Yango bondima ke po boyebi ete nga na vanda na e Chantal abelaka na ebite to benga ngoswe maladie ni na trésor bazalaka balokuta mwasi na mobali ya niveau moko Chantal yo moko ya oyebisanga ke bibiche potongo nyonso aloba nyonso bibiche potongo aloba ezalaki ya solo trésor abelaka mutu naza na ba voice na yo tango yo moko Chantal banda otindelanga tango ozoswana na trésor nyonso wana na opesa ngo Manuela. Non, prévenir yo déjà. Koka monote, oh, Manuela yelio bilo. Ako ya, po Manuela zanango awa. Okima. Kokima te Chantal, kende confronter Manuela. Kende confronter ye. Oh ya nanga po di kena loba nanga mingi te. Chantal bemba mama na zamba suka. Oh manke mobali nanga na ba nanga yako manke nga po ngana onde to sala kiki mama na mwana mobali na ngate mobali na nga bokolelo mobali mobali no trésor akanga mena kiniti pour 150 € apa parce mobali no zana mbongo Chantal comment ko kanga mana kinika pour 150 €, 150 $. Et bemba couple na bino boku suka Ok, biso penze za peamba suka. Oyo lobaka fionton. Yo mto ana mbongo Chantal. Ndeni ovanda na studio. Hein? Ndeni ovanda kana studio. Nga siko na nga pauvre na ndimi. Mais basombeli nganda ku ya 300 000 €. Naza propriétaire. Na 41 ans. Na ocho koksa 41 ans na février. Naza propriétaire na France. Naza héritage on na otike la bana nga. E bongo yo. Héritage ni na otike la bana o. Ya mafinga. Sale fiva, crasseuse. Chantal, bandeko botala. Bilon anda pesa Chantal. Bilon anda pesa Chantal pour longole makwanza. Nanda pesa biloko yo. Pour longole makwanza. Depuis na pia ke soute tala makwanza ndenge. Chantal tiko bomanga. Chantal, wa mwana. Oza pena mwana. Ya monte cho weli sa panique, palpite. Aza l'aise ko Chantal. Za l'aise. O panikeni. Nga lubi na osa video yipi mbama kuno chosa video tika panique. Ah. Yanto na oye biso oze loko te bola. Oze loko te illettré. Oyebo komate, oyebo tangate. Na sakana na esprit na ona niveau nyonso Chantal. Na sakana na esprit na ona Manuela to sakana na on esprit nyonso. Tango okome ko beta biso baje. Tango to timbeli ko komo beta biso baje biso peto komo beto baje kitoko. Ngana Manuela to beta yango penze ya niveau to simbiso ba mama na batouche imbécile yo kasi yo timba Chantal timba te o eloko te le seul eloko zanango kaka maloba à part maloba on eloko te bourrique numéro 00 en culte. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi Yakomba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.